Au moins il grâce mi quoi pain. Azo soit temps afandina pa Michel OK. Bah c'est un fait mal là. Au moins grâce wana mama na bango ngana mona mwana na ninga zoya mama na bango ayeti parce que ngana finga te na ko finga mama mutu te parce que nga mama na kufa tika na aja inani mais il a regretté à l'hôpital boyo zo mona yebi Frank mu na ocho mona sale mission ya mbipaka mikolo ba mission te zoko te zaka Frank na Frank mama Milan hôpital tension mateti na 100. On s'en reprend. Abi ya na confiance nga boy. On a minito ko felomde. Ya na biso, papa na biso. Comment la famille? Abi vraiment, ngamo vraiment mo pa mo konzi. Siko yebe sou Karine mo konzi. Tala niveau dio ba bisi. Et ça toujours ba grâce au biso to so na travail so na lobaki. So le longa na sa boy grâce à Karine mo konzi. OK, moi si na nga yebi belle famille na ngebi parce que Karine mo konzi so tali na moment wana ti lelo muto aleka ke azati. So tango travail na muto bongo ba resi. C'était ce qu'on doki te ko bangi se fo bangisa bo Karine ngaza aza mutamuke fo bangisa barezi boyo mota ngobenga na ke Nicolas na oya to sala mission na bangi pe na mais ya yo ko ila un peu ba question moko bo faut bien se préparer oui et bangisa so na be bangisa te c'est faux et bangisa oui na yebi bakisa kanga kuna kuta yo sala kiss na fungula porte bo Karine o sala kiss oui na kuta pena abenga tuna na fungula porte bo Karine o sala kiss na talebo libumu rob akangi kitambala libumu na se marqué tango banzolo bela fali baki peka ba mame mili ba komodo bazokenda toujours kotia ba diabo kete yete me kofelo mdatali yango te kofelo mde ye moko yoka na voice abi mais mutoyo tango azoya koloba ke kofi ba finga o muto alinga ngate parce que neti mama na Karine Mokonzi afinga nga wapi mais maman Mili tu viens chez moi le matin le soir na peso 100 € ozo silisa kombo ya Karine Mokonzi mama ya mwana wana grâce mi kwape azoye pa Karine Mokonzi tango akomi asali na musala apangusi chambre apangusi ndako apangusi basade be askoli basani na suka biloko na congélateur parce que yo de ba rezi oye pa Karine ebike kolie pa Karine c'est lokote on se reprend alors comme abo afungoli congélateur azuma ba biloko Karine alambaki akati ndamu na suka pa koti na cuisine sac à l'eau 50 kg akati ndamu bablo ake alesi ba yaya grâce alesi ba leki ya grâce mais lelo grâce aux occasions afani na Michelin pas Michelin au zwape a insulté Karine Mokonzi dans nzamba tino na mokili opesa batu ba occasion ke batu pe misusu ba pe maneti lelo ba Nicolas parce que batu wana nyonso ata ba ntimi témoignage no numéro 1 c'est moi Nicolas Mokonzi Karine Mokonzi osala opesa don ko ba na vinanga okina lelo isa grâce à YouTube mutafulanga c'est Karine Mokonzi opesa 60% pour na vinanga continuer ko sabola mu mama na ngai ko lemba te Exemple TV qui toque, rien à dire. Abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou bolinga nada, encore commis à 100 periques boy. Faut vous s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. Ça Exemple TV. Vous s'abonner belé à la chaîne YouTube. Exemple TV qui toque, rien à dire. Yaya, toyoka comme exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voyait exemplaire en autres, on va s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV qui toque, rien à dire. Voilà, Exemple télévision, Exemple TV, monsieur le journaliste Barézy Baza. Grand merci à tous les abonnés, grand merci à tous les partenaires, grand merci à vous tous qui êtes tellement branchés, hein, à toutes les personnes qui me suivent en ce net moment en direct de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Merci à toi, Deo, à la prise de vue, Yannick Youra, à la régie finale de cette émission. Un grand merci au sponsor officiel de cette grande chaîne, Yannick Chamba. Chamba Yaba Godson, Motema ya Clarisse Ganga, Maman Clarisse Ganga, Motema ya Yannick Chamba, mon sponsor. Julio Monamputu Yaïgot Kamazi, mon papouche, je te salue depuis Montréal. Et Malik Arafat Malik, quelle bonne manière. Tom Mambouya de London, je vois comme ça encore une fois de plus, Tonton Jerry.
Jerry Zing à la merveille, je te salue depuis quelque part. Grand merci aussi à Bébé Seignol, Maman Kenaya, et puis Primaël. Et mille merci à Monica Makamo, Maman Brian, Bruno Aruna E19, Willy Claude Jama, prêtre. Ce sont les partenaires officiels de cette grande chaîne. Un mot avant de présenter mon invité du jour. Chinois, bana membre, fanatique, tout bolinga, Barezi Baza, tout bo sepela na émission nanga. Bo ignoraka ba publicité te. Ba publicité au YouTube code sakawana, s'il vous plaît, bo ignoraka te. Soit publicité code si bo talaka yango et ça la bien, s'il vous plaît, je connais le pourquoi. Alors bo ignoraka te, mututu otali passer un message pas batunyo ce que exemple TV Barezi Baza lobby. Il n'y aura pas de publicité. Ce qui est au tiki yango pendant nyonso leki allo continuer émission ate émission ça qui to connaît bo il n'y aura raté et ko sala nga bien na yebi ke bolinga ngai boroto ça. Ce qui bo sepel nango bo commenter na commentaire et ko sala nga bien. Nazana Nicolas Mokonzi. Ah, Nicolas Mokonzi de tout le temps de tous les jours. Simple caméraman moro boye. Ya Karine Mokonzi o bat baï dans le néant. Pour seva Nicolas parce que to tango penera bongo. Azwa comme na famille boaka sope wapa comme na Nicolas Mokonzi. Yaye bandakala est-ce que ezalaka nini kindo kyangoka ya Karine ba ki sengoka ya Karine ya Nicolas déjà liaka ngoka la poya zaki penda et on se télé volume 1 volume 2 azaku ne pas Karine le autre panzana penda nteke to reçoana very maramutu kano. Alors bo jeter ba télécommande bozwa libaku ya otale émission et bandeli tisuka deyo si c'est bon. Je dirais déjà bonjour, Fongola Bisso. Bonjour et bienvenue à Nicolas Mokonzi, dans Exemple Télévision. Oui, bonjour, Barezi Baza. Donc, yosa vraiment ya tongo. Bonjour na ba abonné na biso ya Exemple TV. Voilà. Donc, il va continuer à s'abonner, de s'abonner na mpanzi pe botali Nicolas Mokonzi TV parce que yo penoza ya tongo ya lilote. Voilà. Donc, na pesika bonjour bonsoir parce que émission ba miso batala ngona pourquoi bonsoir ba miso batala ngona moi ba miso batala ngona tongo bonjour donc babi lelo vraiment Nicolas Mokonzi yeyo face à Barezi Baza donc opena ya nga ya tongo ya depuis donc ya lelo ko tout avant internet avant ba YouTube moi donc inutile ko to zongisa to sandeni donc babi ayambi ngai apesi occasion opportunité donc c'est pas facile na peso merci donc va continuer à la chaîne parce que chaîne on makambo ezali. Merci beaucoup. Merci beaucoup Nicolas Mokonzi. Toko tarana maman likambo Nicolas Mokonzi. Soto ngito zonga na moi si manabite so de jo beta on peut monsieur Belé mais au épisode dans 4 exemples TV c'est pour une première fois photo solo lango. Nicolas Mokonzi simple caméraman héros dans l'ombre. Et rappelez moi pas si ba caméraman ba yebana. Mais yo sikoyo Nicolas comment on a Nicolas nani? Oui, ba résima sananga et comment on a non angeza Osombia poste non angeza Lingolé parce que na muswali ya province Chopo toi Chopo donc prénom angeza Nicolas après bat baye ko sinomenga Mokonzi donc Mokonzi aloko a serno na ngai donc c'est ça na surnom mara Mokonzi oui non ayeba bat ba muta sinomanga Mokonzi na ayeba ki si je me trompe pas si ma mémoire est bon et cause à Juvenal Kibala ok na pese bambote sikaza na ayeba ki tomba Karine Mokonzi azala na o akenda États-Unis ba refly wana na sima na etango yo zonga de yebo ko mo benge pe Mokonzi po to salane ernios parce que baresi lelo ba te belo ba lo bela Karine yo yebi de bango rotote de ba bisonde to rozwa pe temps o reto lobby parce que bele ba lo bela lelo Karine ba fana na Karine te ba mona Karine te baresi yo yebi ba ernios yo yamba Karine o mona toujours Nicolas Mpanzi pe Mpanzi ngo ezate ke ya bon to ya mwana musala te et ça que donc caméraman ni beaucoup to comme ici le roi ba pire moko famille déjà on se reprend donc et ça qui vraiment bongo parce que ayokuta beaucoup mi c'est déjà Mokonzi abi oui to mi c'est mamo yé passé nini a valider ngoka ndo mon pe Mokonzi lelo donc na poto même na mwasi na ngai même na bana na nga même na belle famille na nga ba bika Nicolas Mokonzi pe do na poto ba binga ka na Nicolas Mokonzi mais yé moko Karine Mokonzi na ko benge siko so ayambo kaka osombia lobi nini abenga nga osombia atika lobi nga Mokonzi te de yabenga nga osombia pe ye mutu abenga yeka kombo isapeka ngai ngabeka allo mondial ya osombia donc c'est ça voilà le baresi elo ko ba sinome kombo lo kwa baresi fati
Ce que talibo son excellence n'a pas sembo de chef de l'état. Antoine Chilombo Tshisekedi. Ce que barezi na minute ce que babengo barezi Fati. Ce que Fati ngwazana ni président de la République chef de l'état. Na ebite soko boya na reposer ba question te yo a journaliste. Ce que ngas ko bayo benga ngake Nicolas Mokonzi. Ce que Mokonzi on a tel ki aza chroniqueuse. Ce qu'on a chroniqueuse na internet à numéro 1. Ce que barezi na boya atayo mon frère. Le moyen boy ça. Voilà. Lelo yo pe to moni oza patron ya chaîne YouTube na yo Nicolas Mokonzi Elandi Omba moko ti na chaîne YouTube obi na chapera Nicolas Mokonzi. Lelo résultat ya Nicolas Mokonzi. Combien d'abonnés déjà? Oui, non, ça c'est aussi les 10. C'est comme les 10 novembre parce que toi en octobre, c'est comme les 10 novembre na ko ça loi 6 mois. Donc il y a déjà 9000 abonnés na loba na fongolango, c'est na ko ici 10 000. Donc, on a 1000 abonnés, on a s'abonner trop dans Nicolas Mokonzi TV. On n'a jamais déçu. On a 10 000 abonnés, après ce qu'on a fait, pour tout le monde. Voilà. Et là, on est motivé que vous comme patron YouTube, Kokende Karine Poto, Monica Kengai, et aussi Malisuste, Ngai, on travaille sur la chaîne, mais vous avez un ça, on a tenu ni motivé que vous. Tu as raison, mon vie, tant même par rapport à Bisso. Baby que na boti mwana nango un jour pe ba resort ki pa na ngai a longa ka zupe ndaku na ye aluki pe mwasi na bali alu aboti pe bana na ye bana ngo ba benga biso bakoko donc ezaku tute ki poto Karine parce que tant ozana Karine Karine ando ibisanga bien avant Nicolas mais yo po komano chroniqueur parce que ozadi ana ngai ozana Jaël wadi ana Juvenal au mona ndeto sala be mission déjà le ka bien au mona ba barezi au mona ba Deborah Bwanga ozo comprendre mais donc donc oko komano déjà chroniqueur no habité na zelaka tana nga ekoka so tali ko to frère na ngana ni na pese mbote omo fortune yeko to ba sermo ba ndede osimba micro ngano habité to zelaka ngonga ngo ekoka Karine Mokonzi maintenant Karine est tombé ke akepoto na ngape esika na zalaki après ka mariage na ngai na yo mona ki bayo longola ba selinga lettre ba longolinga na musala na elenga Congo na pese ba patron elenga Congo mbote donc na okiko ce qu'on a tel qui ngana mwana mbali na tikala jamais ko za lâche na vie na ngai de temps na monde ki bat balongo linga ka pamba boyelo roté après ka libala babi réseau ça que raison na ba parce que so balongo mutu réseau ça la motif ça que Nicolas Mokonzi dépôt bala o négligeant musala o sala su musala ndenge zala kité mais so mutabali ba pesa moi congé moi na musala tikala ko zwa ngote ozo reprendre ba raison na skala ko zwa ngote babika ke nazo négliger musala balongo la ngai raison yango wana ce qu'on a le roi balongo ngabo taka les jours on a regretté trop les jours on a regretté trop mbala moro na mona rappelle koti bayo benga ngepa nani petit frère à madame nanga allo vieux panga ba benga minka osombia même ataba lekechu ba nani osombia ka osombia allo osombia wana bo frère nangai na selo chaîne oh osela nga chaîne oui na selo chaîne betaka Nicolas Mokonzi TV o mona na beta boy un abonné oh c'est une chaîne ça na concentré ka chaîne ngo toneni mais un moment ko banga pesa na ngana nga ba résider ba résider simba déjà micro ba ngana nga sko cameraman mais na yotala ke na bi nzambe nanga parce que nga yana mutu moko te OK na linga makasi le roi nzambe pe na muto a répondre nga so na lobby ka boya répondre nga na seconde na minute voilà maître suprême maître suprême na bi ke papa nga na minute on a eu décision le roi ba longo ngelenga Congo na s'excuser te na senga pardon te parce que na bi ke na sale loroté ba pesa na libala oyo donc après ka libala mais raison na bango esa libala te raison na bango esa ka ke ndo bali on négliger musala ya on négliger musala yango na motif na bango mbamo na bi ana concentrer chaîne le même jour na banimba mo barisi na sali chaîne barisi like tuna nan ba misupe ba pesa nga chance te na pesa ba on peut ba mbote bisika baza na constater pe chaîne nga pa na tabu yebika bandeleza moi pasi barisi yo yebi di abonné 20 abonnés na mona dia lokwa na okokati buna mona lelo 3 000 2 000 5 000 6 000 8 000 pas lelo na ko 9 000 abonnés na zape na ba travail OK lelo question na foutier ye pas fouti ndaku ale ici pe moi sine na bana na sima na nga Nicolas Mokonzi na mona ngoka ke dibala na nga mutu fungwela nga makam donc banani oyo to bandeko ni internet to batena main forte ya obandaki chaîne na yo oui on a bandai chaîne bato pena ba roba ki baba kisamba 1+ na okolo bake ya liboso ezana moins na ngai mo na pese mbote madame Osombia
Voilà, madame, je te salue, malgré Naïra fait un mariage. Oya religieux ezali. Etikali religieux. Donc c'est ça un na pese na mbot ya mi baleza mutuna aselanga chaîne. Donc mutu aselanga chaîne beau frère na ngai. Ya mista tunakolo bakiza Karine parce que tu on a komela Karine. Et que pas WhatsApp na ngai inspiré. Na tinda Karine ah moko nga sali chaîne mais eza moi passe habiter Nicolas. Batu banzambe te de mutu ko tsa point pe limite na vino ezaka nzambe. Tindela nga komba chaîne na tindela aposta mbala mo. Tanga aposta bisinga mon frère courage et Simba. Yo yebi déjà akotanga abibeta 6 4 2 3. 6 4 2 3. Le oyebi des choses ala ngai ozala na Jaël donc yo des choses bi question na beti bo na kebo na betanga mbamo 6 4 2 3 6 4 2 3 abi betango ka yango mon pe fungoela makamdo na kolobaki na mwasi na nga na internet sa ibanité ape na succès te beau frère na nga ibanité de na kolobaka ke muto na kolobaka soutenir nga pa pesa nga forte makas eza Karine Mokoni parce que batu misupe na benga bango na moment na peto sala émission ba rési baboya na bango pe ozo botaka Nicolas na zena batu déjà o ba poser bango mais ce be question ba rési obi ke nga pe na ko yambo ata 1 heure du temps na osanga question on a comment otala na émission no Nicolas kutu kano ki ozo reprendre donc ici au mona merci merci ba rési donc mona ke ba pesa nga chance te mais Karine Mokoni ta soutenir nga tipe le lochene comme neuf après ba misupe ba yeba leki ba nini de ngamo pe na salle émission na ba ministère sota la chambre na yamba pe ba bless ba ambulance au mona na s'abonner kuna na tala kanyo merci mon frère ngape na s'abonner pano na tipe na décochant que so publier vidéo mba ko melinga donc c'est ça OK na ko loba voilà lelo Nicolas héros dans l'ombre mutu oazana si ma caméra donc lelo ya koma penza mopanzi sangoloro la biso nyonso donc mona que likambu nyonso ce que sengi pe que yopo comme na niveau wana okokoma donc je dis un grand merci à Malolo Maloris la congolaise Malolo je te salue pourra pas aussi penser à celui qu'on appelle Julio Monamputu ya Igeto Kamazi depuis Montréal. Vous que venez de nous prendre en cours, je suis avec Nicolas Mokonzi. Nicolas Mokonzi, le lot pour ça fait courage et pas y a héros dans l'ombre belé. Net idée à ma caméra, bino bon mon a raté, mais on dirait bateau barana si ma caméra net barakou ba boga net baraba maye le golga biso po Nicolas ezara batamo batele réalité moko ya ba Karine Boy. Ba monika Nicolas bimi batuna makomata Nicolas rande boga rande bo. En tout cas, Barési, merci d'abord parce que mon temps où ils reconnaître nga boy, c'est pas donné à tout le monde. Parce que nga na bateau na film abino. On se reprend na nga tekeni mais les autres on zambasani nga grâce na rompo simba micro yo po yo yambi nga lelo eza opportunité pesa grâce. Parce que sotali lelo en internet yana batunga na kuta OK Barési okozwa tanote o sakfo yamba tapi yanga na bengo soza mutu musoko ba Nicolas yano cameraman yaka pepa na ngai ngana yambo mais au respecter ngai bikete aza déjà patron ya chaîne songolo pakala au déplacer au yete pa na ana kinkole na 15e niveau parce que sika tozo to na kinkole na 15e niveau ça va tout commune Karine Mokonzi Luka commune Deborah Bwanga Luka commune Barési Luka commune Lekechu Luka commune Myriam Mapula Luka commune donc apena to lukisa ba tout commune on se reprend donc et ça nga pena non plaisir OK na koloba ki merci na yo moko on se reprend Barési parce que ce n'est pas facile c'est pas facile au monde qui au déplacer au yo lookingai no ba cameraman o ba na sima ba filma bino et ça nous appelons modèle non rôle babongo merci malgré tout il va payer belé ex patron dans autre ici il pas qui caméraman monteur mais na ndenge ya Nicolas pena boye ke libala automoni na ndenge ya boye maramunyoso et ça pena lo moko encourager merci mon frère parce que nabi que olo bango en cœur ouvert olo bango te que pona lelo zana ngai tonine je sais que olo bango en cœur ouvert de na ba ke de o ba décourager te et ça toujours ba grâce au biso to zo na travail so na olo ba ke so le longa na sa boy grâce à Karine Mokonzi OK moi si na ngai yebi belle famille na ngai parce que Karine Mokonzi so tali na moment wana ti lelo muto aleka ke azati so tango travail na muto bongo Barési so c'était ce quoi ndoki ozo reprendre c'est oza vraiment ndoki andori malgré tout bakisa Karine donc c'est yo posa pe mo bakisa nendam oui na yebi bakisa nga kuna kuta yo sala kiss na fungo la porte boy Karine o sala kiss oui na kuta pena abenga nga tuna na fungo la porte Karine o sala kiss na talebo libumu rob akangi kitambala libumu na se le lanzambe sunga nga inzam kisa Karine mo gonde yango na bia Nicolas yo pe kota ya kiss
Oui, Nicolas peut kota na déposer caméra to kangi po. Oui, nzambe télé réalité na biso do sala ya lelo. Ba resi ba tala biso ba sepela na image. Ngapende na opposer Karine ba question na sima caméra. Nzambe to sepe ya prière après 2 heures d'état to bani télé réalité au surtout ka boy 20 000 parce que to ça ba télé réalité msuna Karine ni équipe nationale nga na yeka hotel na opposer ka ba question na sima caméra. On se reprend et ko type bo isololi de qui sa Karine pena ngwana kuta pena au sala ba kiss donc makambo. Voilà. Donc Makambu, Nicolas Mokonzi. Donc Makambu, Nicolas Mokonzi le représentant solo la naie, ba détail belé. Donc grand merci. Bon on a le logo mon on a JNT Service et ça c'est l'agence Oyoyo routine d'abakoli na yo et recoma avec beaucoup de sécurité. JNT Service et ça on a le logo nango yango na boromona na mupanzi boy Yannick Chamba Gotson sponsor officiel na mupanzi koto kana logo exemple la télévision bon na JNT Service bengara barezi baza na peso ba détail nyonso oza beso tinda conteneur otinda colis bengara numéro na kana otinda nyonso sécurité oza na Allemagne oza na Paris oza la wapi ba pays tout mako koto oto forma déjà pe na Turquie bato à Turquie Istanbul on a tinda colis beaucoup na JNT Service. Voilà Nicolas Mokonzi le loyo ba traita Karine ba ndenge nyonso yo lobi ke ki sa Karine oye ba yango ezalaki kolala na se ko buka mabolongo et le loyo Karine on peut te bi kaza mwana ya serviteur de Dieu maman Charlotte to pesi mbote na makambo nyonso elobama sur Karine mwana mabe afinga ba musicien alinga ba musicien te adlo asurnoma et tout le loto moni Karine a commis na système moko Boma moto, bendakoni, esprit moupé. Et yo tali attitude douana. Toi-même, étant que humain au milieu de l'année. Non, ça m'a fait vraiment plaisir parce que Barisi, dès qu'on repose la question, batu baby ki Karine finga ba musicien mais barisi na reposer question te na lobaka na batu ba olande mission o so na ibisi ba ba misa vidéo o Karine finga musicien barisi ezalate ozo reprendre parce que tout le monde na Kofi Olomide moko rencontre na Karine grand mopao ozo alobani est-ce que koko dia nzombo eza ko finga ozo reprendre parce que tant on rencontre Kofi Olomide na Karine ba kisinjora na koko man ke ba sale mission ba olobani ba bike Kofi Olomide muto pe na benga koko dia nzombo bango ba fanda ki wana alors Kofi Olomide lui-même a dit que est-ce que koko dia nzombo eza ko finga non eza ko finga te alors na kolobaki esala nga toujours passe esala nga parce que omoni Karine Mokonzi et na vidéo moté sur na biso ba bimisa boy Karine finga musicien moko te oso comprendre parce que même nga na famille na biso to na Tantine Fanny na Belgique na pese bambo Tantine Fanny na pese bambo oso comprendre de Tantine Fanny eza ko finga te oso comprendre koko denzo eza ko finga te alors bat ba sinoma bat ba traiter Karine ke afinga ba musicien aista ba musicien lelo oyo Karine la ki sibino ke po na la sabino ke ngana na problème moko te na artiste musicien moko ya Congo to mona ke mission salaki na marketable à part ça to yo mona lelo Karine ba promotion na Fali Poupa marketant banzolo bela Fali baki PK ba mame mili ba komodo bazokenda toujours ko tia ba diabo ke te yete me Kofi Olomide tali yango te Kofi Olomide ye moko yoka na voice sabi mais muto yo tango azoya ko lobaki Kofi ba finga o muto alinga ngate parce que neti maman na Karine Mokonzi afinga nga wapi mais maman Mili tu viens chez moi le matin et soir na peso 100 € ozo silisa kombo ya Karine Mokonzi wana ngai Kofi aloba bongo te Kofi asuka ekake batu o ba yo lobaki Karine afinga nga de monde ke balinga ngate parce que maman Karine afinga nga wapi Siko na yebi ke mame Mili to kutana ne et pas Kofi Olomide a moi 100 € kombo ka ya Karine Karine afinga o Karine Kofi Olomide mesure autorité morale so Kofi Olomide mo afanda to oh mais maman nga fingela nga est-ce que koko dia nzombo sa ko finga en tout cas félicitations à Kofi Olomide 10 ans nga babakisela papa wana 10 ans ngai panga na kufa na 90 ans de balongola 10 ans ngai babakisela nga na kufa na 80 ans on se reprend donc Karine atikala kozala jamais na problème na artiste musicien ya biso ya mboka o de saka ki ndenge bat bande traiter ndenge bat bande panzi sangu barezi de atikala ozala jamais na problème atikala jamais consulter musicien ni wera nini de kala mingi te kuno yebisa batu ke ba mona Kofi Olomide Fali Poupa na Karine Mokonzi donc c'est ça wana bat ba okata na suba RFC bat ba okata parce que tisiko bat ba okata na même Mili kuta regretter leli à l'hôpital boyo zo mona Frank Moudna otomo na sale mission ya mbipaka mikolo ba mission te zoko te saka Frank na Frank mame Milan hôpital tachio mateti na 100
On s'en reprend. Abi ya na Kofi osalinga boy. Parce qu'on a minute Kofi Olomide. Ya na biso, papa na biso. Comment on a famille? Abi vraiment, ngamo vraiment mon pas mokonzi. Parce que yebe sou Karine mokonzi. Tala niveau dio Baresi. Voilà donc pour me l'accent que moutongo bakisi, moutongo makambo mabe mais Baresi qui sango nini pour la rater Baresi. Nga na internet na kuti Karine, na kuti bino. Baresi yo bandi oyebi de yake yo yeba de yake Karine azana succès. Parce que ti lelo ki sango salaka. Ah Baresi. Yana mutu moko ta ozwe loko malamu sake ute pa nzambe. Voilà. Toute bénédiction vient de l'Éternel Jésus-Christ de Nazareth. Voilà donc, et toi la moutou bakanga yangote. Moi je dis souvent, moi je défends Karine Mokonzi na ba vraie cause. Et puis Ebele vous pouvez une raison. Voilà. Le défenseur de Makambo. Bon mon ba Myriam, bon mon ba Baresi, bon mon ba Tania Neima, bon mon ba héritier, bon mon ba Tebele Belé. Donc biso ne Makambo, les défenseurs parce que biso ya ba délire à salité parce que Baresi yo na ebiki responsable cause responsable ngo bakate ki fobote fobala. On se reprend. Nengo za national andelo Baresi ya na mutu mode na famille peut-être au futa ke moi $100 ka bakisa na mbonga minerval. Donc on a des responsables. Donc les défenseurs to rosala ba délire à salité de to kutani so ya olia to lié to salelo mo propre classe kimia et l'équipe. Voilà que défendre Karine na ba vraie cause na likambo peut bo aider Karine pour que voilà Nicolas Toke na so malema na rochité mais si ko neto moni Karine Mokonzi na Kofi Olomide na studio ba préparer featuring na album Légende à Kofi Olomide où tous les amoureux de la bonne musique Légende à Kofi Olomide attendez-vous na featuring avec Karine Mokonzi et Robang ça sindi le cœur et Robang ça batu mususu te ko bang se foi bangisa bo Karine ngaza aza mutamuke fo bangisa Baresi boyo mota ngobenga na ke Nicolas na oya to sala mission na bangi pe na mais ya yo il a un peu ba question moko il faut bien se préparer oui et bangisa si on a bien bangisa c'est faux et bangisa parce que yimo pe sindi a bi ke moi so de blague Karine a bi ko yembate a profiter na DJ Arafat ezo bangisa ba régime tako sote e bangisa de sindi le cœur sira za aba derrière moi so azui makam de ndemo pe bangisi ke ba mame mili ba commande ba ki peka ba bi kete moi na moi so déjà azui biso pe makam parce que biso na minute siko to le kate e bangisa ba resi e bangisa parce que e bangisa na sani ba bi de ke Karine Mokonde zana déjà na Kofi Makambo Karine au moins que ba mame mili ba moi espace ya soute parce que Kofi moko oh vraiment et surtout que grand mopa oya tala pena makambo monique ah fiaza makambo mais yo monite Baresi na mission abini tango komi ko felom dabi oh ko felom dabi na fanda Karine abi fanda Karine yemo a répondre ko fina abi ah ba versation bimika pona yo oh vraiment yo le dans déjà be banda kala donc banda kala donc moi ozo alobela bango te wala mame mila le kate Baresi Baresi le kate jalousie on l'attend déjà bien banda kala donc oyebi sanga ku te que lati bien de ça montre que Kofi atala Karine mettant muto yo yebi se Baresi Nicolas Fingio mais yo mo Baresi otikala jamais ko tala mission ke ngana Fingi non na poussane c'est ça laissez-moi être tranquille c'est que vous sentir featuring wana et puis on a na Nino lisusu donc featuring ya Karine Mokonzi Kofi Olomide et puis Nino et puis bientôt na katika album Légende vous aurez aussi le featuring de Kofi Olomide et Fally Ipupa alors boka mon pété so bomoni pe ba participer Karine wana parce que a vu le père a vu le fils oui que narabongo Nicolas Mokonzi tozaki na auto panzi pena moi tekera par rapport à moi quelques minutes mais bato ba ozali baku ya ota l'émission oh lelo to komona Karine bakabona na grâce mais grâce ti le loi ça la rabe mission mon ko genre kaka kolobela Karine tout le monde a l'équipe pas Mike a l'équipe kolobela était refinga Baresi il faut le battre non y'en a ba kolobela mais neuf ça me fait mal on se reprend Baresi na kato kutu tête na katio déjà au moins tant grâce mi kwapin azo soit temps afandina pa Michel OK Baresi ça me fait mal là omoni grâce wana mama na bango ngana mona mwana na nenga zoya mama na bango ayeti parce que ngana finga te na ko finga mama mutu te parce que nga mama nga ku fatika na âge inane lelo OK Nicolas déjà na ko tanga âge te ozomona ke na ko finga mutu te mais Baresi mama ya mwana wana grâce mikwape azoye pa Karine Mokonzi tango akomi asali na musala apangusi chambre apangusi ndaka apangusi basade be askoli basani na souka biloko na congélateur parce que yo dia Baresi oye pa Karine ebi ke kolie pa Karine c'est l'autre côté
ozo comprendre akoma boy afungoli congélateur azui mwa babiloko kangi na lambaki akati ndamu na suka pa koti na cuisine saki aloso 50 kg akati ndamu bablo ake alesi ba yaya grâce alesi ba leki ya grâce mais lelo grâce aux occasions afani na Michelin pas Michelin aozwa pe a insulter Karine Mokonzi comment problème ya likolona azol pe yoka na émission fo mona kaza zoba aloba ke afande pa Karine 8 mois te 6 mois siko barezi base yo yebi na Kinshasa pona mutu afande pana afande pana o 6 mois o laisser o adopter eza muki 6 mois 6 mois ça 6 jours 6 mois ça 6 jours Osoko bon barezi epe sanga kana pe na omona ke baoti na ete parce que ye moko grâce mi kwape aye ba ke deuxième épisode en fait je sais pas eza nango problème te barezi a continuer na ye a finga na ye mais aye ba ka ke nzambe ndi alikolo na se azomona parce que nzamba ebite ke internet chez église te que bino boyebi Karine te bino boza ba flatter ye muta fana na Karine mais siko yo muto zala pe barizi ngana fana na Karine te tolo bana to tsika no ba sentiment barizi parce que lelo ba te bele ba lobela Karine barizi yo yebi nga fana na Karine on a yo luka yo po muto zala po betela biso oso comprendre ngana fana na Karine déjà kolia isaki loko te barizi na ndenge na mabete oso comprendre kolia ne pas Karine isaki loko te ya on moninga na landa likolo na parce que aujourd'hui ta funga congélateur te nga so funga le congélateur nanga omona ba milikyo nani Miriam ayiba a memela nani a kopesa apesa grâce apesa maman na bango po Miriam senga pardon habite Karine limbisanga nga na iba ba miliki na apesa nani grâce amemela ndeko na bango oso Miriam seskizaki sonde Miriam seskizaki wana Miriam mapula est-ce que sali mabe na pesa mbote Miriam mapula eskaza oso comprendre pour wana pe mutu na tshao tona ba profil oso comprendre so abike ayiba ba miliki so yebisanga Miriam ndenga lobi bongo esali nini so ngane na sabu ba rezi ngana responsable Karine atinelanga ni $10 nana belle famille et la mission o nana mwasi nanga nana famille nanga so ba mona ngana défendre Karine ba zwanga so bato ba zwa mutu amael yaka ke na reconnaître bolamu ya mutu a mutu bolamu epola ata mabango ezali so mutu déjà kabelo ata 100 francs ata 100 francs ou tata mai c'est comme ça Karine on kana zaka au top mesure car bon comme ça au top pour émission za la ye parce que so tena minute sala mabe mokili déjà ba yoki ba loba sala mabe mais nini ba rezo ko lobela tanga ite na bi mame mili wali ozo botaka mame mili ozo bon bari pe bari yo na minute pa Michel hotel mater ozo bon hotel mater manga banana wala mutu hotel mater amutu note ozo bon mutu déjà beta mabe amutu note barezi ozo photo ya yepe na Karine bimo omona ke batutu ba finga Karine on dirait ba photo nyoso esanini papa Michel ande koya lobakete Karine Mokonzi fulanga pe nengo fulaka bato so Karine ota oh mais yo za mobali sikanga na fulana nga ba grâce mi kwape yo so kanga nga pona nini so bakanda na yango sala nango ti lelo osoko po ndo mona za nango finga Karine aloba mabe Karine po Karine boyane ko fula ye Karine obite vovi na fulana nga ba Nicolas Mokonzi vovi na fulana nga ba leketu na fulana nga ba tebele keto ana siko yango fanda iti lelo alobela Karine afinga Karine aloba mabe Karine ozo ban ba résident grâce mi kwape moi ça m'étonne ça me fait mal comment na ke mutu lokwa grâce ozo point parce que nga emo e pa Karine ndo la te ya ba rési nando zo mais grâce ande ko lala emo pe na Karine lati jina blé yepe jina blé body jaune yepe body jaune mais le lozo ta afinga Karine nzamba likolo na se akondane mwana mwasi wana azana kimia te na finai ngam na lobiango parce que Dieu est juste. Voilà, Dieu est juste. Donc, c'est que moi, ça m'étonne aussi deux fois. Mokile yebi batreta Karine en parce que l'ingratitude est condamnable barezi. L'ingratitude est condamnable barezi. Ngana roza na posa mai ya 0R. Mais barezo edenga na mai. Et ça des choses parce que so pesa nga pe mai te na 0R. Non ki pe ko kufa. Mais grâce mi copain, aozwa temps afinga Karine. Non, il y a un moni baosala te bien na vie na parce que nga réalisateur cameraman na yesi ma metal le barezi na ofutela ndako $500 na otangisa bana na ozala bien pour nini na mondeka na reconnaître Karine bo nzambe pe likolo afungola nga toujours makamu donc c'est ça. Voilà donc ça fait vraiment mal. Barezi yo monte ke ba fwenzela ngonde yango papa banzelo zala izala na bato wana balinga bambriye ba fwenzela yango mais bangaka nzambe. Ah oui. Donc voilà, donc Tobangara Nzambe, les Kamusoko est vrai, faut que le bas vrai. Alors, on a déjà pas comprenanga.
batenanga rigueur te batalaka te Barési Bazara na raison Barési Bazaza penza na raison pour Karine Bolobela de nyonso mafinga tout ya mokili azwa yango motema mabe ya nyonso déjà bo exposer combien de fois si la mais asilika te o mbeya azaka na ndako te azwinda kwa résidence azuma mbutu o ba misuti lelo bana na ba foyer ngana eba kinda ba poto ba misusu ebele na kotanga ba kombo te bana ba foyer mais Karine na foyer oui jusque là bana ba foyer pour ne pas citer le nom Barési et le pas problème donc bana ba foyer voilà mais Karine na ndako voilà Nicolas étant que défenseur il y a Karine Mokonzi étant que membre européen défendra la baronne au rôle de message nini anezo qui est déjà na aussi là Kalaté 2020 tout ce qu'on a je crois qu'à la terre quelques jours octobre ici la tout en novembre donc un mois kaka photo 6 à décembre janvier kota oyeb sa Karine par rapport à ba combat o ya bandana ngo et continuer à être en 2019 en 2020 l'issous malgré batou ya ça rabolam batou foutre na ingratitude ça la un esprit à Jésus-Christ ata basalio mabe po yeso kuta kufela biso mais batekaraye pas bateau ya kufela bango na mokili okoyeb sa Karine un moment ya réconfort moment boya bien ou ko salé bien sur azul ba ko ta l'émission. Bon, Libakou, c'est trop dit parce que chaîne non déjà comme la caille. Parce que tu as les liens tenant la tine la caille. Donc, il y a eu de membres Libakou. C'est que à la chaîne parce que sur les autant la chaîne est à la maison n'est pas Congo ici bas. Il y a n'est pas les TV, il y a n'est pas exemple TV, il y a n'est pas Nicolas Mokonzi. Et ça n'est pas chaîne de la chaîne Bilo so comprendre. Pour la chaîne Bilo balala na parce que côté la ma et l'ingolo baté faut en a 200 000 abonnés. Aux anope na 1000 abonnés mais au tal ma nope ma casse. Le message aucun ngana okolo bana Karine avec beaucoup de respect que na pesa kai oyemo kwa yebi Karine Mokonzi la baronne ebi ki ozolanda ngai omoni bola moyo salaka continuer ka ko sala ko changer te Karine parce que so changer mikolono na samo ezala muke do nzamba tino na mokili opesa batu ba occasion que batu pe misusu ba pe maneti lelo ba Nicolas mo parce que batu na nyonso ata bantimi yote témoignage no numéro 1 c'est moi Nicolas Mokonzi Karine Mokonzi au sala au pesa de nako ba na finanga okina lelo isa grâce à YouTube mutafulanga c'est Karine Mokonzi au pesa 60% pour na vinanga continuer ko sabola mo mama na ngai ko lemba te mwana mamo lang ko lemba te toujours libumu na sepe ko tikate force na yo et uta na ba bien fait na yo force na yo Karine et uta na ba bien fait na yo c'est ba bien fait no comme muke o comme lemba yeba ki esika o kita yango wana force na yo et uta na ba bien fait na yo o sala ko lemba te ba ope ba ofinga yo na yebi ko za mwasi oza mama zalaka mutema munene kolanda bango te soki ata 2-3 personnes Nzambe mo alobaki soki ata Barési Nicolas Karine Bobo yokumisa ngai me makasa ebetelanga ta maboko Karine Mokonzi mikwape mame mili banani ata ba onzima yo te me nga Nicolas Mokonzi na lokola 50 000 na bango na obetelo maboko na onzima yo de ona okoloba no message clé continuer ko sabola mkolemba te ba oba ofingo kolanda te kolemba te parce que emo komilanga Nicolas mutema ezoki mutema passe na yebisa o toujours ni ma sœur Fox kolemba te donc oba ba ofinga lelo eza na ngona samu mais yo luka bokonza likolo Karine Mokonzi message clé na ngaka ya ngwana donc force na yo eza na bonheur no do ba bien fait na yo ya ngwana force no juka yo lembaki Nicolanga na fula sute Nicolanga na tia sous liam mutute Nicolanga na publier sous mutute ya ngwana pe chèque na yo donc c'est ça. Voilà, donc c'est vraiment un message très fort de la part de Nicolas Mokonzi. Pourquoi on a eu le cas Nicolas donc musalo Karine Amanda Rosala et c'est un mutufa filmé. Alors muto azalaki wana oyaye baki Karine rola proche. Ezali pena Nicolas pour kota na chambre Karine Amanda Rosala télé réalité nyonso donc faut caméraman donc caméraman na ye nde biso bato ba filmera biso ba banda ko na biso ba makambo nyonso. Nicolas kitana ce soir Barési. Voilà. Donc, on a 24 ans, donc c'est ça, c'est la famille. Nicolas Mokonzi, auto-partagé pendant un bon moment. Je disais déjà, JNT Service, c'est l'agence Oyo, aux amis, aux colis, ça la conteneur partout dans le monde.
partout aux alliés numéro est affiché on a benga et en toute sécurité. Nicolas Tokom na biso na suka quelques dédicaces et puis mot de la fin pour l'émission na batutu bazuli baku ya otala biso. Oui, merci Nayo Baresi, merci vraiment parce que et ça l'a un plaisir parce que tant on a le bango na mon anitia donc ba charge pour les salles ngai même ma mission ngai bi mangai parce que les lots que ce total ba caméraman ou que mutazorata aya monsieur to ebele to rose à la 3 4 été de ce belé to rose ka de tout ça là musala mais les lots que baresa ya mingai les lots que boanga ya mbanga les lots pe ba to belé ba ya mangai zamba mona ka Karine Mokonzi zamba mona e nantela yelenga kongo ne Karine zwenga atomola ngai donc naza reconnaissant na batutu ok ba gel pe ba bakisa ba implice ezate le roi na onzima bango bwende na osila nde monsieur kotala mate foka kofinga non eza bongote donc nzamba mona Karine vide bobimba nzamba songa tinele mobala bien or bale babota bana na bango ba oza toujours bien donc na PCP ba mbote skaza na pesi mbote na ba chinois ba charge ba nan tout mais na minute nde esiko Karine lito ine elala. Et ça les défenseurs de groupe les défenseurs de Karine Mokonzi bon mon a Baresi bon mon a Myriam Mapula bon mon a Neymar Tina Neymar original hein de Neymar au pena qui est na Brésil akutana na Neymar o joueur ba solo la na yemo ko abike ngani na peso ko mon Neymar tala niveau voilà on a bon Baresi de Neymar Tina Neymar Bambote belé donc ok bon continuer ko s'abonner na Exemple TV ba recipe oya mabe na mono pena de kala mingi ta déjà to ko kana bo s'abonner pe na Nicolas Mokonzi TV de on ko lo baga ke merci na yo ba recipe aussi occasion pour opportunité ya ma parce que nengo ya manga bolinge lo bateke ozanga ke loko osala to zanga ki be mission mais aussi tano pe o tianga micro nzambe na nga mona yo Jésus Christ Nazareth amona yo donc na pesi bambote na nga na ba chinois ba charge les défenseurs tout ya Karine Mokonzi Myriam Mapula Neymar Tina tout na pesi ba mbote na pesi mbote na belle famille nanga madame Osombia bambote belé Jonathan Basunda Annette Basunda belle mère nanga mère kula moni parce que y a tala ba émission nyose ngai na pesi bambote de belle mère na mère kula Monique na pesi bambote na pesi bambote vraiment na Derrick Afat depuis quelque part Dieu milongo de bana mambo nyoso ma Béatrice bambote belé ma ogemo ba mambo ngo ezo kenetsko umela mais kala minte ici ma mère fashion bambote belé donc na pesi sou mbote na nania ezoki manga de bambote vraiment na la Nicolas Tolala de merci na yo ba réussi de to continuer toujours. Il y a une chaîne à biso peut s'abonner na Nicolas Mokonzi télévision. Voilà, donc c'était la Nicolas Mokonzi. Donc je vous dis un grand merci. Tout est bien qui finit bien. Ça n'est fini pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. C'était là le vôtre, Baresi Baza. Très heureux de vous présenter cette émission en direct de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Grand merci à toutes les personnes au Borozo du Boko Talangai. Alors je vous demande et je vous supplie, bo ignorera la publicité, s'il vous plaît, bo talara la publicité au YouTube à Tchakawana yango ça la que tous aura moi revenu et ça la biso bien. Merci à Deo, merci à Yannick Yura, la grande équipe technique au Simbi Exemple TV. Bo mon appena Bobi Baresi vitesse et zongi chaîne ngaki la la merola la parce que Yannick Chamba Godson motema Clarisse Ganga sponsor sponsor officiel yé basanga na rapena ba lema mabidi shikito ba Malik Arafat ba tche maboko ba Gilles Molamputu ba tche maboko omona ke mwana nzambe mwana ya kolo Yesu Masia to buka rapena mabolongo pona ko lukelo nzambe et surtout biso il est le Dieu des orphelins nzamba bundela araba biso donc je vous dis un grand merci. Grand merci na couple d'Aka Kanza ba parents ba adoptanga couple d'Aka Kanza motema ya jina wajina passeport rouge provision esili nazela ekota lisusu sala rande bo sala rayebsa papa d'Aka provision esili Jules Zamunda motema ya Julia Welo maman na Preston en direct de Nat je vous salue grand merci na batutu bolinga ngai ozanga bezo batanga komona oyebana ozanga bezo basalo promotion ya mai boutique d'habillement ya savon ya salon de coiffure ya lorotu ko hésiter te bengara numéro Baresi Baza eza affiché na écran na bino et rosala bien bo ne peut s'abonner na page nanga officielle Baresi Baza officiel et rosala bien merci à vous tous je vous dis bye bye et portez-vous bien et bonne suite de programme sur Exemple Télévision ciao à suivre.
Exemple TV Kitoko. Rien à dire. Et abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou Bolinga Nada, encore comme il y a 100 perruques, il faut s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. C'est Exemple TV. Bibo s'abonner belé la chaîne YouTube. Exemple TV Kitoko. Rien à dire. Il y a un exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voit un exemplaire en autres, il y a s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV Kitoko. Rien à dire.